soki alingi azonga bamagasin mboka eza monene atala bamagasin atala maluku me na bapage esika tozali ezonyokola biso anyokoli biso semer des ordres na pays na biso papa Chantini atika likambo te abuka magasin babongisa biso baplace badepo mpe bango bafaze batongatonga abuka yango tozwa baplace ya koteka mpona apartir ya 6h du matin okokoleka na zandu te okobanga faze puske mulili eleki soki abuki visibilité kokota tolingi na motema moko mpo éclairage mwa ndenge abukai mo mokelo éclairage ekoti bongo ntango otya ordre na bamesa ça va asani tolingi abukama tolingi asani abukama nasepeli mpo eza bien na biso eza bien babuka eza bien mpo na mboka poso salite tolika biso mpo toobelaka toobimisa bambongo eza bien nasepeli abuka papa papa solution mpo na biso abuka kende tozomona pasi biso bamama toza derrière ye abuka bamagasin atongela biso bamesa biso tobanda koteka ye akende kosomba na bamapango eza des environs atikela biso zandu asani atongi magasin esika ya biso lelo tozotelengana toteka na mabele na mbula biloko eziki tozonyokoma libokole ya mundele sana babengana mundele akende susi na biso ezali gouverneur de la ville ndenge azalaki na décision ya kobuka biloko ya buka parce que asani azolia mbongo wana na ye moko ata mbongo na poche na ye toilette kutu eza salite makasi toilette wana ebomi bato ebele alors susi na biso ezali gouverneur de la ville ndenge aza na décision ya kobuka biloko abuka abongisa bamesa mpo akotisa bamama na kati apesa bamama bamesa susi na biso eza yango wana tozomona un étranger aza koya koseversi awa azwi place etangi ya monene oyo ye moko aza kolia mbongo ye moko même mpe na gouvernement même ata na banque trésor public na biso ekotaka te mais biso bana mboka bacongolais tozozanga esika ya koteka ngai mama mobage boye papa so babengani biso na koleli awa na zando oyo soki babengani papa tokende wapi bakoka magasin biso tozonga place na biso papa